Bookshop Bercheba eteli biso bana na nzambe ba livre ebele pona boyebi na biso. Bolanda. Nakotanga babuku nde tokozwa boyebi ebele. Bookshop Bercheba ati pona biso bana na nzambe ba livre ya lolenge ebele pona boyebi na biso. Bolanda ndeko oyo. Na livre oyo natanga yango epambolanga makasi. Titre nango ezali Ephraim, petit-fils de Potiphera, fils de Jacob. Moto akomi yango ezali motombo ame Espérance Mbakadi, papa na biso surintendant général de l'église ya Mangembo. Alors nakotanga livre oyo eloko na comprendre ezali ndenge nini Jacob na suka bomoi na ye azoko adopter bana ya mwana na ye Joseph, Ephraim na Manassé. Alors eloko ezoka musanga ezali soki olingo adopter bana ezalaka tango oza na makasi ya kobokola bango, olingo opesa bango chance ya kovivre. Mais eloko Jacob asali ezokamusa na suka bomoi na ye azokende na kokufa quelques heures toloba si pas quelques jours, pratiquement quelques heures. Abengi Joseph aelie bana na ye wana bazana bakoko na ye a zui bango lokola bana oye moko aboti. Ça veut dire akoti bango na libota na ye kotala malamu. Ephraim akomi na isika ya Ruben mwana na liboso, Manassé akomi na isika ya Simeon. Donc bato bakanisaka ke Jacob azaka na bana 12, azaka na bana 12 te akoma na bana 14 pour Ephraim na Manassé bakomaki pe bana na ye. Et pesi bango kembo parce que shift et salemi position est changé. Donc eloko esiminga na livre oyo ezali en parallèle chaque fois que ce qui Jacob asaki yango chaque fois que mutu aza adopté comme biso to koti na libota ya nzambe na kati ya Yesu, positionnement est changé, shift et salemi. Ephraim azaki mwana mibale akomi mwana liboso bapesi nkembo oyo Ruben akwai kozwa te. Alors nazo recommander bino boya ko somba livre oyo nga personnellement natanga yango 7 fois. On attend encore et encore jusqu'à ce que ekotanga malamu ba livre ze belé awa nandimi ekopambola bino makasi. Bookshop Bercheba ezwami na avenue Kimbanza numéro 80 bis na commune ya Bandalungwa. Ndeko kotanga babuku nde memelaka biso boyebi.